Capage TV. Capage TV. Capage TV. Ba fille ebele surtout o ba wume na kati ya théâtre ebele batamboli mabe. On se comprend Capage là. Ebele on doit se le dire. Ebele batambola mabe. Ebele ba succès na bango ebele bazwa bana ba place ba yebi ba kenda ba telemaka. Alors le comme na bango plus tard ba ko rattraper yango na bonzambe. Parce que nzamba tika a conséquence. OK, et corriger. Oui. Yo mona mutazaki na sida. Ata bongo ni motema comme ensemble, mais nzamba tika sida ça le fait ça là. Mais am na quand même ils a protégé parce que bongo ni motema yambi Yesu. Mais nzamba tika conséquence. Et meli ba ina na théâtre na selo ba opinion bato. Selo ba vie na bangoti. Selo ba opinion bato. O mona ona o ba bomana. Et loko ba bomana yo ebité tam so inaka o pona ba opinion bato. Po avanda kana liboka bato mo ba opinion ayoki ba opinion bato wana yepa yini muto. Ba ya buyi ba sa bato mo ba wume na carrière oyo. Parce que ngana lo ba mutu pa jalouser yo e singa kati poza na mutuka. Preuve ne ba biso ba ko finga biso ba zozo makolo kilo mais ba yaka ka ko finga biso ba finga po mutu de so yebi kaza ngoto yo finge soni. Mutu de yebi kaza na ngote. Abam ba mpiaka mais oyo suko finga ya ba mpiaka mais déjà yo mo yebi de ke na ba mpiaka pour dire que malgré na ba mpiaka mais bo ça dit bino mo yebi ke ni sukali ko alis do bino mo yebi ke bo créer kama kambuseyo na ba illusion na bino pour ba ko finga na batu Davina tanga o manquer si la respect mais kuna ba otie médecin ba tourner principal na film mais pas belle vie c'est pas bien ce n'est pas bien c'est un peu aura ya yomoko non ce n'est pas bien moi ko mutu mususu so ayoki ka ba principe za ba luba ene se ba lubi so ba luba ba principe za makasi ngani nza bohe atambonga ngwe ai bise ngalo ba mluba te jamais sikoto ngolo ba ko ba mluba tato bali muyaka donc taka unji mobaya muyaka po kenda ko tromper mbana yo c'est ça tango ba ke ngaba luba ba principe le makasi obala te obaya mukongo oui donc unji mobaya mukongo po o trompaka po atane tinga bo atana bala muluba te ce que si atana bala muyaka atana bala mongo atana bala déjà si na ndima engagement aux anakata ndaka libala c'est-à-dire il faut assumer qu'aux anakata ndaka libala na ko luka na tromper sous pona nini na ba pasi na bisengo tu penses que ndето vandi ba pasi ezalaka te ezali Capachula na ko ko tromper sous pona nini atana lobela si les senga te vanda na finga dina na finga kinga dina finga peshanga na finga na non finga te ngato na yoka ki Gomez kuna tonga ka peshanga ba audio bimaki na yiki ko tia ba audio na réseaux sociaux pour peshanga pesa sous confiance te oui na saki bongo boko bana ni fora nde kasiti oh ngami yoka bo batu sunu mi yoka te la pex à mon côté à lingaka ko perdre moi na surtout na âge ya chimie tibongo parce que vela biso joka ka bengé na âge a komi nango oui malgré ça ko se retrouver toujours na carrière na mais pour ça na pesa amona bana na pe lelo a aussi baba koko bana na pe baza place bien ba osala misala bien oh lelo ata place ya aza affaiblir bana na ba roya ba ko telema ba ko sungaye en tout cas na certains âge comme rasiko soutien senga rasiko comme na ngamba bana ozomona par moko ta linga perdre moi na ina temps o ndenge ya kufeli chimite ka bengele grand garçon moko bien alléluia amen alléluia alléluia amen alléluia bien aimé dans le Seigneur le rendez-vous est prise rendez-vous à Moko 1er décembre 1er décembre Italia Power Service Azoé Labisso le frère Michel Bakenda. Nous allons clôturer l'année de la présence de Dieu. Nous serons donc dans la salle Muspers Perico. Je vous invite à prendre part à ces grands concerts où je serai accompagné avec tout mon groupe. Les billets sont déjà disponibles. Merci d'acheter. Venez de partout. Vous êtes à Paris, Bruxelles, vous êtes à Liège. Venez de partout. Ça sera pour ma toute première fois de faire un concert à l'espace Schengen. Le 1er décembre en Italie, Baya ebele et non pour la frère Michel Bakenda, mais pour la Kokumisa Nzambe Oyo, a commission quand même en décembre.
mingi souffre de vie ezati mingi ata les premiers yango bamoni yango mais yo ndeko na nga oza na Italie oza na pembeni ya Italie. En tout cas, rendez-vous ezali le 1er décembre. Alors je serai très content de vous compter parmi les noms. Que Dieu vous bénisse. Yaka kokumisa Nzambe, yaka konetola ye, yaka kokumisa ye na bakombo nyonso à travers mosali na ye le frère Michel Bakila. Numéro eza wana parce que billetterie eza déjà ouvert, somba billet na ye. Contactez biso na numéro oyo. Nzambe akozanga te kopambola yo. Le 1er décembre. Lobikara, mille merci. Que l'Éternel vous bénisse. Cardinal Manu a tika université. Oh, université munene boy na Kingabwa. Vraiment ko kamwa. Ndoko na ebite. Na biso nzela obi. Oya boy soko kebe tabeya tena nzela se. Ah boye. O soko kebe. Nzela to yeli beza soko poalu. E bon boye. Boy soko kebe tina point chaud. Na Kingabwa kebe na tina wenzambila. Ok tina point chaud. Boy soko kiango keti TP obimiti beate. Ça bunga te. Moite. Donc université qui toko ya Cardinal Manu les Arts. T'as l'option. Sciences juridiques, droit, sciences sociales, administratives et politiques, relations internationales, sciences environnementales, sciences informatiques, sciences de la santé, sciences infirmières, Yabatatonga. Centre de formation en informatique et langue. Ah, mais bazana nyonso. Pembeni boy tokenda ko fina na musika. Toti ki bambouteillage ya Congo se ministère biso ba l'échec na ba classe. Université qui toko Cardinal Manu les Arts na ba norme nyonso internationale. Tozoti ka quartier na biso toke na mataka na ba biso toke na ba retard na ba mabe musika. Or on a place toza. Tout ezawa. Ezana ba option on a continuer. Ngana so de classe touro. Tokota toyeba. Tokota toyeba. Et puis classe ça na retard. Na bana bazui diplôme na biso bambiaka tokota classe moko. Tokota. Pasta. Ngana utiko s'inscrire. Rien à dire. Tout songeli nchiki. ISEM Université Cardinal Malula. Mama bazali ba sisa ouais. Je coco. Awa. Ebonga. Mama. Oba komi batu awa. Awa. To se rattraper to ko tala ke tin to tikele mboka te biso to chami mitu. Awa. Mais moi ils ont la fraîche. Oh tana diplôme na onda ko kuta biso chiki moko. Boya, tu sais que nous déjà, biso te s'inscrit. Réception de 8h à 15h. De 8h à 15h. Ah ouais, tu sais chiki moko pe propre ba nous a ébélé. Et puis va bengana bana te. Et puis comme singa, capable na priya c'est boy. Tala maké les a. Ébéla ba tu bazo kendo wewe ko telima kana ba reba kenda ba ni visiter misika. O bazo ko makareta. Otali ceux qui ban ba mi classe, bazo kama kolo ko la transport. Surtout ça. Maman, o zamele ndengeni. O zo ki na classe facile de cola social vie makolele eleki. Mais après ça Simanda quartier to vandi so continue awa nikamba bisite mvula te pam okenda classe de vie hein mama ko sana classe te ngana magale cheki kala pona ba gite trop pour na zonge na jo reta na chiki ezate mama tala boya ba bisi bino batumine na babima awa na sanzela université au kambi pepe pays toye ndeka toyaka merci en tout cas ba Holanda biso to linga bino makasi tolinga bino mingi po pesa biso temps dernièrement na baki mandenge nini ba émission la biso ya analyse et que na moi linzanza mais na yo tana o malika simbiki sitondeni émission na moi semba modika na comprendre ngote la muki la bibi na habité ils en attendent en gros tout ce carton n'attend en gros pas tout soupe qui na hakayu mutu soupe voisonga pas tout ça misala basala après 2 fois 3 fois soupe une semaine à côté qui na yé donc m'embosé belé surtout la fin de l'année ils ont rappelé na moi boulou et que na YouTube ils en normal parce que ça période merci à Bazolanda biso en tout cas tout ça na petite sœur nanga sœur nanga Malika Mania mariée te respecterai ma casse poisali moi si ya papa Jimo Mukaji wa Jimo en tout cas to ninga bango très makasi pe mingi merci à Holanda biso partout dans le monde to ninga pe bino makasi en tout cas mania ye so to sala alem so batan ebele pour na tika kae poza mo cette balle il faut ala bara fufu faut tout rapondu pour ngana page Jimo to lia aka fufu. Donc voilà, mais on a récupéré et ça l'a appelé bien, merci. Papa Jimo Paradis pour Nathan, au dit qu'il a rabisso, mère à parler. Bienvenue, Mania. Capachoula, en tout cas. C'est parce qu'on a une idée.
nayebisa ko so yepa Queen Air aopesa okisi e botisa suki liboso parce que toana bastyle mosusu esengaka suki mpe fo ezala omoni donc en tout cas Kapachula merci merci na batutu baolanda biso baabonné à Kapache Télévision partout bozolanda biso en tout cas tolingaka bino mingi merci beaucoup na basoutien na bino merci na bato oyo ezalaka chaque fois émission soki eleki bakomaka mpona koapprécier parce que eza na bato mosusu ekoma un moment omonaka likambo moko boye ye ekwei na réseau sociaux komi na mposa kosexprime apres ta mosusu aobenga o malika na lingako natalako banda kala mais nabengi mpona likambo boye non des fois eshokaka biso mpona moment oyo ntango osepelaka na nga oyaka te mpona oyebisangaki osepelaka na nga osepela na banalyse na nga mais mpo peut-être oza na opinion mo boye fo pesa oza un choix te comme jusqu'à obligé obengaka malika mais tozalaka na besoin mpe ya kozwa mpe baopinion na bino par rapport ya mosala tosalaka parce que soki peut-être nga na omona na osala bien mais bino bomonake na osala bien te mais ntango bozoya na baremarque bainsulte te baremarque mais esala biso mpe ke nameka mpe kochanger en tout cas Kapachula lelo peut-être bato baoloba malika oza un peu triste parce que na vraiment na matanga j'ai perdu vraiment mon propre frère. En tout cas mon propre frère. Quand je dis frère nanga, au moni lelo peut-être biso lelo na ba famille o ba côté moi légèreté, ba comme ça cousin, famille mon lointain, ba ozo cousine, ba comme ça famille lointain mais ndenge ngai na koli na ba famille nanga entre les deux familles nanga. Ngai même ba cousine nanga ba cousin nanga na benga ba cousine ba cousine te na benga ba frère nanga na ba sœur nanga parce que ce sont mes frères et mes sœurs to uti na koko moko tu vois et j'ai perdu mon frère il y a Doudou Longoyi paix à son âme en tout cas na présenter ba condoléances na famille nanga mobimba famille Longoyi ba obaza na Mbandaka ba obaza na Kishasa ba obaza na Bapoto Yolandi Mongo ya Willy boze belé ba Kari Lonzo katoza famille za vraiment munene o tozo lelande kona biso ya na biso ya mukolo parce que na baluba ya mukolo azala lokwa papa biso pe na bangala ezala pe bongo ya mukolo azala pe lokwa papa donc en tout cas mes condoléances na famille nanga nyonso o baza partout dans le monde o baza libanda ya mboka o baza na bambandaka na ba Paris na ba Belgique na Kinshasa na ba Luanda en tout cas Nzambe ameka opesa biso makasi naza vraiment éprouvé mais comme tozala na bato o balingaka komona biso balingaka koyoka biso na ba moment o peut-être ba sujet mosusu ezalaka important toleka topesa bato ba constater na ozala mais un moment pe na ozala te parce que naza na matanga normalement comme rendez-vous na nga na Kapache eza ba rendez-vous oyo na longolaka ngo te parce que yo pozaka déjà na ba invité o bazaka cible déjà et yango moni na fona sala effort na zala et puis na roleka semaine ou deux fois parce que je crois semaine prochaine aux ana bisoté en tout cas merci beaucoup na batunye so balinganga merci beaucoup na maman Clarisse Muyembi ma maman chérie na papa Gilenga Tebe en tout cas na senga moi aide mke pour na maman o minanga maman moi des cadeaux na ngamo bonotinde la et donc taka yoza dika photo bonde la haute to lengela openza dika na biso pour non risquer son lengeli au retour na yo na ko risquer na zangela mba bonane na ko risquer na rater papa Dior donc papa Dior je te salue depuis quelque part merci na bino so bolinganga na bike bose belé maman zozo na end na kufeli maman zozo na end na kufeli mère a dit ta kupumba na kufeli papa Dior na kufeli papa Dior na songa kana yo. En tout cas, merci beaucoup à Meshimo Paradis Banasuka Nzambe. Le quoi nous appelle à day au monde quand même par un joka malgré nyoso ba latisa qui est mais tout le monde papa Zara papa Leli Pena le voir na film est-ce que mon beau timoko a luka rappel moi na KNDP na ba condition to kele ki wana moi curiosité quand même moi li solo ya ye na mpaka na yo pour venir na yo chimite. En tout cas, hier j'ai beaucoup pleuré parce que nga moko pe nazaki affecté na liwa ya nanga na koke kokende liwa nini et enterrement ya chimite te mais
j'ai beaucoup pleuré na lundi ba vidéo na lundi ba bato bazaki bazoki ba image na leli makasi njoto ezelo kopamba molimo ya chimie te pe ma vraiment na kimia mutu akolima oyo mutu toko perdre mutu na minute ya mukie para moko te alingaka ko perdre mwana na surtout na âge ya chimie tibongo parce que vela biso joka ka benge na âge a komi nango oui malgré ça ko se retrouver toujours na carrière na e mais pour ça na epeza amona bana na epe lelo a osimba bakoko bana na epe baza place bien ba osala misala ya bien o lelo ata place ya aza affaiblir bana na e ba roya ba ko telema ba ko sungaye en tout cas na certains âge comme rasiko soutien senga rasiko comme na ngambo bana ozomona para moko ta olinga perdre moi na ina temps o ndenge ya kufeli chimite ka bengele garçon moko bien malgré baloba ta mutu soka kufi akoma kaka azakande moi témoignage koto wana masa vient na ngai masa na nga chimite ka bengele masa na nga ba wini dianga na mama 100 jours tikabo nga na yebi chimite pas wini dianga na OK po ba luka ba poto na ba wini lelo wini baza na wini luka poto monika modèle biso to luka ngo ti lelo po simbi ngo chaque chose a son temps vraiment chimite ti akufi bonga luka poto ya soma ba luka ngo na ba gabon wini ba kende ba poto ba luka ngo na ba gabon tikabo nga na yebi chimite pas wini ton ba wuti ba poto na bango luka ba gabon soki ba 2012 wana ba 2013 simba pete bazonga ndeto yoko yeba na wini yoko wini pe sa daba mesana ki pe comme po masa nanga akomo la tsamba masa na ye tu ba wuta pe ba simbi ba ni ba tete koso que je sali tete koso ko ta pesa ngando ya malika mwana na ya bébé c'est-à-dire comme une famille chimite tozalaka monde za otikeli pe relation ngapena comme na chimite ba matanga musuza na ba yolo mutakufi boy tozana chimite to staffé paka masa pene tozalaka masa pene tozalaka vie tozalaka ta o abeli tozalaki na chimite te na mona chimite jour asuka na yolo na mona ke ya konda ava kota ndako OK non c'est comme mettre ba pomba bani de kiti boendeni ba paquet kiti boendeni alors c'est comme malika yeza mo ba blague na mo trop brutal mo ni malika yo bah tu sais kaka mais en soi nga mona motema je me suis dit mais comment chimite a kondi boy ça le mususu okoko lobela ngo mutu bongo te na mais comment chimite a kiti makasi bo chimite a kondi boy est-ce ça kinga et déranger kinga mais na koyi ko manifestant au devant été mais après wini eko ebisanga ke o chimite za maladie makasi et tout ngabi bon et après quelques jours na yo ka chimite a kufi chimite a kufi ka pachula vie oyo eza ebisote ceux qui ont continué comme on a battu ba okufa toujours quand on dirait bango de ba okufa biso to okufa te to s'attendre que biso pe to koma lokwa bango biso pe to koma lokwa bango obi ke jour wana na kendaki cousine ngai côté ya papa kufelaki mwana na accompagner ki tina cimetière à Kitambo to komi tongo make kundaye tombo mo ezaki wana et kaboni sko likolo sko ba garçon bazara na cimetière et bossa attention nesko keba e bossa attention bo yo ko na kati we ne garçon mo sko azaki wana taka mutu mo vana na cimetière mais azo lobabi mokili banga tala na sina cercueil ndenge epanzanaka na kati ya tombe soki umeli abi cercueil epanzanaka mpe ndenge mutu akoma poussière cercueil mpe epanzanaka mabaya mpe silaka epanzani mpe mutu avanda na cimetière oyo amonaka mazaka azokontinue kozala etone omonake mutu ntango akufa na eloko bakundeli mpe ekufa na kati ya nini kapashula na vanda ki natali garçon wana na bino et c'est la curiosité na tala mais na bi na yo la te pamba kapashula vie za bisoté to banga ka nzambe to tambola ka bien ba o ba monique ba bonga déjà bomi sombela pe ba mabulu na bino ba place bo linga ba kundela bino po bo kantete nde bo bongi bongo bo kufa te bo kufa mais conseil to kopesa bino ba conseil to kopesa bino ba to ba bongi make up ba koto pende oyo lingarate yeba ke ba koto ba fond d'état kilo wana elamba pe po longi fo comme kilo ba koto ba rouge na ya ba rouge makite ya ba kikote ya batu nyonso ba koto o ba teki papa moko boy o ba teki maman moko boy songolo pakala donc bino bato bolobake bino bato bolobake bonga na bino
biso to na eloko yebisa bino te kobongeza mabete za nzela o nzamba lekisi yo mais conseil to kopesa bino lokwa bobonga ndenge botaka pe batu ba mal à l'aise na kobonga na bino bon misomba pe mabulu ebe po tokotala soki bino bokufi liboso na biso tokotala pe so bakundi yo po kokanisa te soko kufi tango ozalaki nango ndenge ozalaki na mbongo bando beta tolo kokatisa te tamosu même na famille na oyo balobaki mbongo na yo bando oliongo ye moko tokokunde place oyo biso tolingi ozomona oui c'est-à-dire conseil oyo biso tokopesa bino bato bobonga oyo botiaka bato mal à l'aise ke bobonga boa nango natalaki video moko ya influenceuse moko soki babelaki na chacha d'or soit disant bafingaki ye mpo na mandiaka na ye ataki mais réponse ayaki korépondre motu naye kocomprendre kaka bato baovivaka na kimusuni abi ezofinganga mpo na mandiaka na ngai soki mpe mandiaka na ngai natia yango mais ezangi soki bage ya or est-ce que ndako nga nafutaka cher nakozanga bage ya or nasomba bakar ma chérie eloko nyonso oyo oyebi ke eza ya mokili etikala koya korépondre yango motu te soki moto wana afingaki okeli nzaka otie ma ezangi bage ya or ozalaki na 1000 manière ya koya korépondre mpe motu wana mpo azwa réponse na ye bao batalela bato ba or na bilo baza nango baréponse eza ebele okoki kopesa ye mais réponse oyo opesaki ye wana je trouve que ma chérie bocomprendre te bozokoka mpe kaka kocomprendre te ke ndako mutuka eza biloko nzambe atinda mpo bato basalela mais eza eloko nde okei nango te otika nde obotamaki okutaki ndako okuta mutuka ndenge mpe okufa otika yango ata bagi wana oyo moto wana afingi yo oya nango te ata mpo oza nango otika yango kaka c'est-à-dire ozalaki na façon ebele ya korépondre mais je comprends que ki-influenceuse na bino boko kosangisa yango ata na bonzambe te na kati moto atala mpe wayebaki oza influenceuse mais quand même acomprendre que vanité de vanité te bino mpe bozwa mpe vanité de vanité boolongola boolakisa mpe ke yo oza kaka na biloko na wana ndire so okufi baokende no nango bomisombela surtout bino bainfluenceuse oyo totala bino bosala bavantake bona mituka bomisombela bamabulu na bino po soki bino bokufi liboso na biso tokotala mpasi baokunda bino tokotala barobi baolatisa bino baverni bakotia bino baforde te tokotala donc bomisombela bamake-up na bino ezalaka wana bopesaka na bato ya morgi babomba bamabulu na bino bato bakosokola bino bakolatisa bino soki bakolatisa bino basous-vêtement ya badior bomisombela ezala wana mpo bocomprendre ke mokili nyonso to eza ya biso te nasenga nzambe alekisa nga na nzela nyonso oyo amonika olekisa nga me eza mpona lokumu na ye amen otalaki buibui aza problème mikolo ya misu et puis réclamation na ye envers baninga na ye ya théâtre ozwaki ntango otala extrait ya intervention na ye alobi ayebi motu asali ebongo bato bayokelaka ye kaka zuwa vi na ye batya ye 4 babilo moko alobaki wana motu akoki conserver succès nende selon yo il faut kotiaka nzambe na kati kapashula nzambe nga na emoni nga so navandi bona otala oyo nzambe asalela nga nayebi na nga te soki kolongola ye na kati ya vie na nga na kati ya vie ya bana na ngai na kati ya vie de couple na ngai nayebi te kolongola nzambe na koremplace nani na kati ya mosala na nga oyo na kolongola nzambe mpo natia nani batia banzambe kati na bango parce que bafille ebele surtout oyo bawume na kati ya théâtre ebele batamboli mabe ozo comprendre kapashula on doit se le dire ebele batambola mabe ebele basuccès na bango ebele bazwa bana baplace oyo bayebi bakenda batelemaka alors lelo ekomi na bango plus tard baye korattrape yango na bonzambe parce que nzambe atika conséquence et corriger oui yo mona moto azalaki na sida ata bongoni motema komo osambela mais nzambe atika sida esala efe esala mais âme na ye quand même ezala protégé parce que abongoni motema yambi yesu
mais nzambe otika conséquence bote banzambe na kati ya bacarrière na bino parce que mutu normal amona ke si oyebi ngai eloko motivanga nakenda ta pa manganga te oyebi eza nini natalaka boye vie nanga pai napesi mbote navana nanga na vie nanga wulu wala boye navana nanga na vie nanga wulu wala boye to vai na biso to mila bazunga ka wulu wala kenda azali ah ba meme poto te na ebite suwa kata epoani oh poani paka bunzi makasi beaucoup neza ko bunda bon za nini sopo kutena mpaka bolelo moko uzwaka bouton c'est ça mabele onde yango ukomika étiquette ozoko ba kapashula na tasse ko na vana paka nanga wulu bazonga ka réseaux sociaux zo ayaka kota na ye nanga réseaux sociaux moboye na simbela bikiti ko na vandi na ye na s'imposer na moni pe ke kombo pepesi makambu pepesi ale mutu moya kokosa après ko na ye na mais soki nzambe accompagner mutu na idée te c'est-à-dire c'est que kombo nanga fo ezaka étouffé c'est que fona mona na raté c'est que fona zara na ba mama zozo moko boité c'est que fona zara na ba mère adita mo boité ba mama Lionel Mukendi mo boité oh so na vandi boye nga malika na Kishasa na somba poudre te ba yebi ke malika so sombi poudre ya Kishasa loto ebimene longi c'est-à-dire faut to sala colis à fort de terre neti boester nanga Clarisse Bikamba merci beaucoup asenga colis nanga pene ba fort de terre nanga ya bakiko provision ndano yesakete nga na sala ka ah yo kayo vous allez fa kiko ndena vous allez fa kiko mon combat beaucoup tana Clarisse tongo kende na tabino bozala azaya mo asola ka bien ya Clarisse Bikamba kapashula zoya boya mbelanga ba oya nga déjà na lobaki bikapashula zoya asala ba ni na ya bakiko et ça ka bien poudre akenda na marque donc ye wana ya Clarisse Bikamba aselinga provision nga bi malika on a peso pour na 2025 on compte en le temps tout se préparer tout tinda mususu c'est que ya Clarisse malamu mutu malamu ya Clarisse Bikamba na pesi bambote donc c'est-à-dire est-ce que eloko musala o ememi nga boye c'est ça donc eluka sunganga pona babakisa nini c'est ça olukela paka de là nini kapashula diable aibe okosa moto c'est-à-dire yo mona conscience no pende otala ke nzambe pende elever ngako nazu nanga succès mona kimi mbangu te batu pe ba ulinga nga no sa banalise nanga nzambe epanu nga na intelligence na sagesse mais diable loko azarisé akotinda yoka moto patali so moi succès za nango pour les kalisusu photo que ne place mon boy place au Kenya on dépasse au ketika succès na place que kufa ozomona mais tant que pas nzambe succès non pour ba biso pe na réseaux sociaux depuis to ya pe kombo ezakaka ben oui kombo ezakaka minyati pe to mataka to zakaka mais tant que na kende pas mutu mo boy tant que ba ngeba yiba nga makolo nga succès nzamba tikenga na fanda 10 ans na kata YouTube 15 ans na YouTube na succès nga tant que pas kuna ba ngeba longola nga tant que moi 4 mo na ka après 3 ans na lali baya buyi baza batu mo ba wume na carrière oyo parce que ngana lo ba moto pas jalouser yo et singa kati poza na mutuka preuve ne ba biso ba ko finga biso ba zozo makolo kilo mais ba yaka ka ko finga biso ba finga po mutu leso yebi kaza ngoto yo finge suni mutu leso yebi kaza na ngote abam ba mpiaka mais oyo suko finga ya ba mpiaka mais déjà yo mo yebi deke na ba mpiaka pour dire que malgré la bonne paix mais bon ça dit minimum boyebi ke lisu kali kwa lisu do minimum boyebi ke bo créer kama kambuseyo na ba illusion na bino pour ba ko fingela batu de bon mona déjà loko etapé pananga pour si réellement loko ba ko fingela ngeza bongo yo finga sous des infos hein au créer lokasika ça dit malgré ba ko finga biso bongo ba mona ke loko ezali boso na biso baye ko finga pour babungisa biso loko o nzamba o promettre biso o biso to vandi toujours au poste à bakuki pour baye ko bungisa nga yango mais nga na ebikete o yo finga na ba illusion o nzamba la kinga yo longola ngoti ça dit baye nga na lo ba mutu pas jalouser mutu et senga mono ngala te il suffit ka mona o ezakati non il suffit mona ka o za lobby
a jalouser yo mona batu musuba buba bomi aza nini yo parce que ba moni oyo ozala lobby ba éliminer des batali lelo te batali po na lobby batali une année na ye lobby futur na ye après une année 2 ans na ye oyo ozala lobby yango ba longoli osononi do ba ebuyi il faut ba yeba monde à théâtre na bango ne koma suma be makasi et koma susu mabe makasi or après ba bouiboui et non pe na batu ba yepi ba dominer ba bouiboui bazali mais tellement ba yebi ke bouiboui et loko eza kati na ye ko sila ka lelo te malgré batu ba yo dominer et le koni no yebi biso dans YouTube après génération na biso batu ba bimi combien mais biso pe tozaka kati tozaka so ba tanga pe ba komba batu ba tanga pe biso pe tozaka kaka eza pour nini parce que loko eza kati na biso eza très puissant ora wana eza makasi ozomona kapashula batia banzambe surtout mpona oyo baye lelo ebele lelo baye na et puis il faut bakoboma na kaka bamisu bakobwaka na kaka bamaladi parce que neti na epoka babuyi motema mabe mpe ezalaki bakisi mpe ezalaki mais lelo yesu kose multiplie mpona bano baye lelo bano baye lelo baye na kisongisongi baye na kisi baye na impolitesse c'est-à-dire baye na nyonso ezangaki na 9 po ekoma sa leader nde bacréer bango tizaka bapire petit cercle kasi yango toloba ti bana wana baye nango parce que yana moto mosusu kapashula adeya immature azala na impoli ana na manière te metema epeme na kapasha bombi po ebi ke kapasha ningelo ko anati OK mettons no ke libanda mukoto kabana na kapasha na ke bimisango ezalaka nde belé loba na théâtre ici fa kuta kana yaya mo ba coacher na hypocrisie ozomona ebele ba oyina na théâtre na selo ba opinion bato selo ba fi na bango ti c'est l'opinion batou o mona ona o ba bomana eloko ba bomana yo ibite tam so inaka o pona ba opinion batou po avant de kana liboka ya batou mo ba opinion ayoki ba opinion batou ana yepa yini mutu wana kapashula ça se fait on a batou so ba yini c'est pona ka ba opinion batou to lobi on a blanade pourquoi avant na ba intel moko boye ba linga ka ote yepe lokaza kana bango yepa yambe opinion wana akocha yini yo yango na vie to na bato musu basenga biso ba pardon to ebi mutu na makolo to ebate mutu asengo pardon poani ta musu alina ka yo pona opinion bato mo bo yo vande o yebite surtout ba faut quand belle série mo bazonga je comprends kapashula c'est-à-dire toi na monde en affaire to sambela ka nzamba protéger abiso poto na mina ndenge na biso mo ya kimusuni boye mais belé to kufa mona ba on nzamba saela biso on nzamba saela nga elekelanga poso pona opinion batamokende belé ba yininga nga te sa putana ba ke ba linga nga te mais sina kufa poso ba tuna ka ba vie na bango ba batana tina na ete bomae heureusement nzamba sala o ya lingi voilà manya na moni makomi moko ya yo ozila mo mambo sila sans polémique na moni Linda komi moko boy na Facebook na moni Nicolo baza quand même proche na Davina okolo banini likambo wana pe ezopanza ba groupe belé wazalaki azui avandi après lobi nango ok est-ce que peut nemi ona boy na sur pour la naki va dire ya Jérémie par rapport ya Bella tolandaki eloko nga na lobeza boye na ofongola parenthèse oyo Michou Mbembele tanga longwaka o eza siko conseil o so eza ona lobela belvi po ata oyo ka conseil na ngati po ana batu na yana bataché de presse na ye o comprendre Michou Mbembele tanga longwa pa dina na mwana Pierrot Ndombasi akufa ba memela biso message que Michou a manqué dina na matanga mais nga déjà na bando lobela sila OK on a déjà Michou dans SB et Michou dans chaîne nanga OK na taka Michou comme pas possible ba baku ki baza ba yebi OK
Ozo comprendre? Non, les problèmes eza nini? Na auto lobelo comme sikoyo awa. Et na moto mususu aza déjà impoli. Abomba. Abomba yango parce que azala na capacité bi ke capacité ko pesa ya CT. Toi na poste loko na kolonga pa oyo ki pa oyo eza problème ti. OK. Eza opinion, eza nenga mutu. Mais bango ba patron ba chaîne. Net belle vie. Déjà azala na Davina. Davina makasi la ba respect. Tant tolérango, tout le monde indirectement parce que Davina azale qui pas si là. Tu penses que si la quand même ta cause à ma vie. Mais s'il n'a pas les cas, Fabi, on est hypocrite. Même Naïmo pas hypocrite. Vous comprenez? Non, là. Ceux qui vont bunda bango na bango banjok. Est-ce que dina na si la balobana te senga ko vana te fait post dina na si la balobana te nga finga dina na. Non sango te nga sango kutena dina na kabila nga pembongo. Kapachula. Mais comment na bateau bas inférieur. Yako yaka ko mankaka ba o baza mikolo. Soki mwana na o tangi kombo nenga longo na SB akepa Belleville. Soki pe Belleville ba do tolérer a finga a makasi na ba réseau ye mutoyiba. Ye mutoyiba parce que pourquoi? Parce que biso to lobara déjà na ba michou. Attendez-ngo longo pa dinana to ko mona te o manke dinana. Okay. Et puis ça la constat, la plupart batu belé bazara pas si la ba fille ba pas si la ba ya kana réseau te. Nous avons fait ça. Obligate. Obligate. Ngano yeba na benga na Nadège Moyo, comédienne mo kaka ya biso. Na benga na Nadège Moyo ba serana out azaki na ba tableau pasila. Abimanya mam sa lingaka te. Surtout so na minute on a tourner pas na e. Ali na émission te. C'est que tu as une émission. Ozo comprendre. Tobo ina biso te. Le lobe micho ko longa pas bien que n'est pas belle vie, ça problème te. Mais avec beaucoup de respect. Parce que là, on est nini, oh, yo, longue pas, oh, yo, bisabiso. Tout le monde a dit que problématique. Parce que les michou de longue pas dit nana qui est pas si là. Ce qu'on a de finga dit nana, pose pas si là. Donc ça dit, oh, ça pas dit nana, ça on peut pas michou, ça on pas si là. Les locaux biso de télémé la michou. Ok. Malgré Michel le bac est à Salangoté. Mais biso de Jessito Yaka toujours à l'attaque. Vous comprenez? Non, là. Ce qui est fait, on a déjà Linda à longue passi là. Pour bon réseau comme baba qui ba finganga, baba qui ba finganga kapachula biso to na kata réseaux sociaux awa. Tout le monde a bandika musu to beta na biso na biso. O type ndiko ba beto na faux compte bobi o pesa mutentel. Et un master na moko. Dès tu as fui on a mwindo. Beta. De one neti yo mo peki kokota na ote parce que ngata ngana na fungo la branche wana o lingate o kopoi kapashula pondo beti bongo ta na fungo la branche na o lingate donc to le kango yo wana kapashula wana lingate te o lingate do le kisangai teleka na leka voilà eza ba genre ba biloko wana to loba. Bénédiction là-bas, mais pour au long pas si là, ok, même pas Belleville, on va de boquer si à jeto, au boquer si à jeto, net yo linda, autant ma boquet, net nga ibe na ma boquet activité. Na ibi pas si là. Na ibi na ma boquet TV, on te pour natala na ma boquet TV on te. Na yebi et pas si là. Ce que nengo longo pas si là, au commis et pas Belleville, au comprendre de biso net nini ya ma be si là. Té yango, ay baké, il y aura un jour et que ça la melaka epé bongo. Ana mutu moko te na bango nyonso avanda bango éternellement sauf mobani na bana yi. Kapashula. Non landa. Batu nyonso benga na ba film ana mutu avanda éternellement ozati. Sauf mobani na bana ne parce que tout le monde kutu mwasi na mbayi ba okabwana. C'est ça. Bon mutu obenga na musala. Valeur ya mutu, respect ya mutu, et où tu as ba principe na ba consigne genre wana. Que ndingo uti kuno epa nanga na lingi jetote na lingi ninte. C'est important. Ozo ko kapashula. O sala ngo na ba biso. Makas. Ba matière à théâtre bima ebele. Mais tam sota la malika na mona ndio yo mais oyebi ke na beta na ndikate. Mais na ko tam so mona ke ndenge na okende nango e bi mondie parti puis oboma moto pour ni pose na relation na Belleville, oza pe bien na silo, on a problème na silate, on a problème na Belleville, mais tam so boya mutu mo boya ndika. Ouais. Eza poani.
po banga bango te o banga Belleville te o banga mutu te alors soki bango babando sala ngo te ezamabe parce que Davina tant manqué si la respect mais kuna ba otie médecin ba tourner principal na film mais pas Belleville c'est pas bien ce n'est pas bien qui t'appelle aura ya yomoko non ce n'est pas bien ceux qui ba communicateur ya Belleville ba finga si les gens normal parce que le komi bongo koto ba finga ka bazali koto ba finga koto ba finga na ba théâtre na ba nani surtout tozo lo ba nini il y a ba théâtre ezo kitisa tozo lo bango partout ils à koto ouais ozomona oui ceux qui peut ils ba théâtre ils ata bango na bango ye bijou la reine a sengi si la pardon yonga na bi bato ba yamba bijou la reine ba tourner ba question bien té a sengi si la plus de 4 fois pardon 4 fois pardon les aïpoani ça dit si tu senga moto 4 fois pardon ça dit c'est que au senti que na finga moto yo sans cause yo na biso na début et na bato musu ba oyina bato ka sero ba opinion bato c'est la linga kete ozo comprendre o linga kete poani o te pour camarade na mo we alinga kete o poani te pour ngapi henga za na muta koto yo ozo mona c'est-à-dire la plupart plus tard tu vas demander à bato ba ka usenga bato ba pardon mais ba pardon to ba bit na ngote poani ni o yina mutu selon opinion ya bato misusu ozomona moi est-ce que comme ma bébé ce que linda ta komi bongo neti nga moi o pas Belleville c'est la classe nga neti nga moi un cas déclassé na moi un cas déclassé pour na maboke activité na SB na moi comment neti moi classe mais na moi un cas déclassé ça dit banani ba obongisa banani ba obebisa c'est ça pourtant on peut longo et pas si la pas le qui na TVT pas le belo quoi longo lio a fingo pété capacité na été sur le bama bé ozo comprendre na été sur le bama bé oh le bama bé baba ku ki so ba yo fingo baba ku ki za si la te baba ku ki za si la te est-ce que na kata tete bino mo na bino mo bolinga na à 100% na montema ba quand ça va faut contribution à biso là pour la remettre moi droite yo pour bete nga moi na ngana lobango au moins ba comédien na yebi des comédiens ba na ba faux compte makana pour no ba toucher sila te mko ba toucher ka sila non ya c'est bon non que ko oh to vanda boye a ça be faux compte ba finga collègue ne moko oh yango Monica Pachula ngai na c'est la plus mini maturité na ko c'est la sentimenté parce que nayebi ke loko so na ina ngo nayebi so bato be ba vanda te ba melate ata na ndenge bo sa ya biso sambla mais na kati ba melate surtout na monaka bato ko nti ba linda na ba yebo baba ko ki ba finga nga baba ko ki ba sala boy bo so eza ba ndeko na bino ba comédien bo so ba bata nga kula kenda ngo plus loin na ba bo so eza suko bata quartier na bino mo yo ta quartier na bino tout mo ozane na ministre wana ba ya ba betanga ndika mpaka mo boye na ninga quartier na biso kala bon pa ko ba foko bata tali ndenge zawana même na bata ba veni bato a quartier o ba bimba libanda mboka ba kena libanda ba salela biso ba faux compte o mo ba beselo mo bi oye na mambanda oyo bazaka na tango ya puberté neti mutu kwa linda akute na mbanda mo bazaka ne bote musu bazaka mbanda ne age ya puberté mbanda ngo ta musu akoma na eta musu pa ba yelo ka desert o lo bastida mutatindi c'est ça bien par amour décevant bon le bela biso ba français mais bon maélité et le cas Davina tout ça poste mo l'autre fois ah OK surtout le quoi yeba to ba fingela ka yebatu asepela kaneti ye akofuta kango un jour mais Davina yo po finga sila pona batuti pour nos opinions batu donc il est bien dans les vides et c'est dans les vides est-ce que yo vendre bon des vidéos sila à ça fingi Davina et René na kata YouTube ezaka po kinga finga kinga fana finga kinga fanatique fina loba na en émission modèle ba fanatique Belleville ba finga ngai yo déjà so mon émission ba ina na réseaux sociaux na fingi Belleville pour ba fanatique Belleville ba finga nga
po batangela nga kaka Belvi akabela nga $50 $100 batangela nga ngo oza ingrate na éviter ingratitude ngo ezaka ya nini. Est-ce que ndeo ya Belvi ko kabela nga $50 $100 eza batu su bakabela nga yo kabela nga $100 te o kabela nga $50 te to beba na raté to bongisa raté. Est-ce que ndeba fanatique Belvi ba ko finga nga $50 $100 bonga po nga na kanda na finga Belvi? C'est parce que je suis mature. Non finga Belvi te pour fana Belvi ba ko finga nga. Mais pourquoi ba on ba sala ngona singa? Parce que baza mal entouré na bato balinga sila te ba intoxica bango bo ke finga kaka loka ba fandi ba fingi yo. C'est-à-dire ceux qui zabongo c'est que biso to sala ngo fana kapasha ya finga na kananga na fingi kapash. Kapachula. C'est ça. Bordure mon beau non vérifié. Oh. Nga ko ba fana Belvi ba ka ba lati anampaka nanga. Nga na benga nene ya so nene otale mission na benga nene na téléphone ngabi nene ya soki Belvi pesa mbai na ngata $1000 yaka tia caméra loba po yo muto yaka comme nanya boya soutien na mokili on nga ko luka kapachula nanya ngome muto mbali na kata gouvernement oh ezanga te. Est-ce que ata mobali na ngai kute na Belvi bo ko pese mbote po tele ke batu na ita musuba yeka luka ko humilier na kati ya réseaux sociaux. Mais au moment où yemo ka yibi ke za bongo te o batu ba oloba nanya boya soutien même na kati ya gouvernement mutu so papa vite caméra tanga bale mama ami da chatu il faut penser que ba collègue na yiba yela ki bongo te azwa ba enveloppe te to mona ki tango papa vital ba kanga ki na prison moi si na yaki na ko samba na place na pona ba bien ba ngeba kangi ba bien moi si na témoigner ki abi loko boy za cadeau ba pesa ki biso tango to bala ki loko boy pona ni mobile na ngefaka boya soutien Belvi et comment singa na kingo. Pour ne pas faire des commentaires. Est-ce que ce n'est pas maturité? Non, il y a nos filles à Belvi, na kanda votre famille, vous avez côté na ingratitude dans vous tenez place ni so na tonga Belvi. Na tonga Belvi pas tonga ka. Tout ça tout reconnaître que na tonga muninga, ça qui m'a bien s'excuser si le qui après la vie continue. Bino bato ba côté biso ba commentaire, on a bino botonga raté. Bino ba songi makasi pour venir ba ko vendre kana ba faux compte pour ba ko finga bato. C'est-à-dire, il a même demandé qu'on lui peut songi. Tant que vous avez une humiliation, Jarouana, on a benga nini na loba nini ya. Ngabi nini au monde rabattre famille botane ba ko finga ngaba ba humilier mobile nanga. Au moment où yo ebi vérité. Ti nini ça que nini ça la live. Aibo bimisa mobile malika na kati mangam na bino. Parfois tito mutamba pesa ka oge ba surprendre bato ba kabanda ku ba loba te na TV ke ba kanga ba téléphone bato ba kota kana banda ku pesa téléphone pesa ba do téléphone na manager ya kapacho ba compensation to kokuta ya jo mystique kuna ya paradis ya liwa kotonga ezawana ya biti ba zo ka téléphone ya jo na paradis ba sangisa ngo sika moko to vivre ba biso nso to se retrouver na kati kuna makati o bino boya kaka kotemisa atonga ki atonga nyango atonga kate. Nani to tonga ba parents na biso ba papa na biso c'est ça nga kuna mbai na so to vandi beto simbi ko tonga papa biso de somo to tonga na ba mabo kilo yebisanga na ba pakara biso boto ke ko tonga ba sus na ba pakara yebi ya na famille mo otonge suna na tongi ko na tongi ya na geti alino na grand na mbai nanga so o bino botelemisi nanga kake otonga na bino moko no ba songi poti boya kana ba faux compte bongo yela tseke na banda ko bino ba téléphone bino boza ba komba bato ba téléphone yo sakana te non élévation mutu e yaka na ko rappeler mutu bien fait mutu asala te élévation mutu yaka na bien fait o mutu asali ba reconnaître bien fait wana tikali bongo ce qui peut Belvi bando kabilanga parce que ayeba ki pourquoi bando kabilanga. Parce que yebi relation to zaki na ona ye. Kapachula. Bango nyoso baba sœur na biso. Ata no lobela si les senga te vona na finga dina na finga kinga dina finga peshanga na finga na no finga te. Ngatonga na yoka ki Gomez kuna tonga ka peshanga ba audio bimaki. Na yeki ko tia ba audio na réseaux sociaux pour peshanga pesa sous confiance te. Oui na saki bongo. Pourquoi pas ni fora de. Kasit. Oh, ngami yo ka bo batu sunu mi yo kati. La pex. On va laisser la raison de yo ka. Ngapi tsaki to ko kana.
Moi, il y a la selle et unique. Elle a reçu. Par la biso pe wala misi 400 vidéos, je dis à mon corps, t'as dit à mon corps. Bah c'est pas batala à monter. Ils étaient fois paradis. Même si quand l'extérieur me dit ce qu'on doit l'extérieur. Elle était fois pas vice-ministre. Eh, am ta travail. Bah tu me suis basé rappeler à basé à travail. Oh, ça rapport y a mon ami. Nabi pour ça et coca katia vidéo le ni nezanga. Et c'était et coca-cola. Pour ninte. Et coca non. E kapashula. Mais mutu tana bien. Pour na moni ça ma débat. Oh katia vidéo jamais. Oh pour ninte. Eh, manager bon né éviter. Ya jokuta. Faut tout na jo. Pour y jo ya fila. Pour y jo de na yo ka fila. Pona yoka déjà Joe. Ya fille la Joe c'est Joe Boete. Tika boy. Joe Boete. OK Malika. Omoni Joe, attends on peut qui c'est monter pour monter tala. Aye ba tracteur. Bosko loka bongo. Ye petite a simbate. Ye ngana boy. Net ya Joe quand 4 vidéo. Na une année ekoka. Ekoka. Yeko une année zebele. Ekoka. Totele ba 6 mois. Oh, yo mona mtakonda ate. Oh. Kapashura. Baba muna kaya mpaka wana ba maître écoute bazaya dada. Oh ba l'équipe na l'équipe jeune wana. Mutu na tourna ye. Oh. Fotana ko ba ka am travailler. Au moins qu'il y ait des cas de paix, on a fait des choses d'abord et des racombos. Tanda l'industrie bana. Et là c'est que mouton joto pe, tanda l'industrie bana. Babunga na rate batuana, na ba indisi ka comme na bana chocolat, ya rouge, bana orange, bana. Ouais, quelques artistes bah biro amikie. Eh, il y a une monani. Kozala kita. Nan. Ye parana. Eh. Ti ya basoda. Ya mikonzi. Oya bande kwa kama ne mo ba ministre. Ara mo kaka. Tout. Siko ningi za pas costa. Bande kwa mwasi. Pas costa. Avant kota non na ba système ba jo. O ki pe parabila Philippe kuna. Ma ça c'est qualité na nani. Moi c'est trésor Nzinga. Nzinga plaira. Akwa kena bomba voice te. Ye téléphone. Ça pas bomba na enregistrement. Ngaku masoa ken nga suko beta te po. Ninga na suki ngunda ne simbite. Chaleur na ela nga biso mbale. Do yo mo nga na ko beta po na mitu na ebite ngunde pesito epesite. Do na linga na ko beta maso na ete to zongela ika mkoto mo na ngunde simbi. Akokoma na gentil na biso. Mais na moment auto ebi na fuite ebi to ndenge ekende te. Soki kuna basali refi biso ne to bimarande ba victime. Ya ko ko betera biso bandika. Soki bango bazolinga ko yeba mutu wana te. Jusqu'aujourd'hui, banda na ba yeba kika te. Etalié. Yena na za ko ngando, confesse na mutu te. Suka. Alo ko ngando, alo ko téléphone dans enregistrement. Ah, e mama bolingo sikuba sani. Sikuba bi mama ndako bupesi soni mama basa mabala. Te ngana opesa bo baya pe bilo mo ko na biso bilo ba pakande ba baya ka so chaque jour. Mais ba mama te ba pakande ba ona lia ka. Mais maman so na kindumba makila. Osani. Yo kati yo ebite ke na kati basa na kati ba vie de couple basa mabala combien ba tromper mi bani na bango. Et ça ba réalité zo salama. OK pas vraiment ko penda. Bien sûr. Yo mona ku mutu mususu Yo mona ku mutu mususu so ayoki ka ba principe za ba luba. Ene se ba lubi so ba luba ba principe za makasi ngani za boye atambonga mwe. Ai bise ngana ba mluba te jamais. Siko to ngolo ba ko ba mluba ta to ba li muyaka donc saka onji mo ba muyaka po kenda ko tromper mbana yo. C'est ça. Tango ba ke ngaba luba principe le kamakasi obala te obala mkongo oui. Donc onji mo ba mkongo po o trompaka. Po atane tinga ba tuna bala muluba te. Soki si atana bala muyaka, atana bala mongo, atana bala déjà c'est un ndima engagement aux anakata ndaka libala. C'est-à-dire il faut assumer. Il faut assumer qu'aux anakata ndaka libala. Na ko luka na tromper sous pona nini.
na bapasi na bisengo tu penses que ndeto vandi bapasi ezalaka te ezali kapashula nakoki kotrompe su mpo na nini mpo nga nde naza boye nzala elobela yango eloko te pema nde ya motuya mpa na nga mpo so de esi naza na pema na nga natie bagan na nga boye esi nabwaki suki na nga boye naleki nzela esili le reste esikali nzambe alamusa biso su lobi yango nde ya motuya nakoki kolia na tondi bososo na lamuki te ebele balia batonda balamuka te kapashula basi ebele na kati ya bandako ya mabala bazotrompe mibali na bango ebele ezosalama basi ebele bamemi bapoise na kati ya bavile coupe na bango ezaka te mpo fo obali moluba mpo baluba bana bafille ebele bakomaka baluba baprincipe elekaka mais ozondima mpo oboya moluba mpo kebala mongo siko mongo nde aza esclave na yo ntango ye ya bali yo mpo ebandi soki oke kotrompe ye ezali seke oza ndumba kaka ya makila basi ebele bazotrompe mibali na bango boyebake bozokotisa inceste na kati ya famille ntango yo ezobota bana na kati ya ndako ya libala mais ante tokenda kolala so na mibali mosusu bana mama oyo ozosala yango bana na yo bakosala dans l'avenir apres sor nango ezala nini ozokotisa vene mabe na kati ya ndako na yo na kati ya famille na yo na kati ya libota na yo babiso tondima mariage tovai na kati ya ndako ya mabala tozangaka mpo lwamuki mpe boyeloka kolia eza te mais ovandi ozopersevere mpo na miso ya leta na miso ya nzambe olobaki pour le meilleur et pour le pire nayebi ke ya motuya eza sante na pema yokati ngani na nzambe ntango nalamuka na ntongo nasengaka nzambe epesanga mbongo nasengaka nde nzambe epesanga makasi na pema mpo soki na makasi na oluka mbongo yango wana pena ozomona kapashula c'est compliqué eza baréalité ezosalama sire peti na ngai tala bana nde baa bavenir na biso alobi lelo oza makasi oke baremorkage na mibali nyonso lobi nzoto elemba ovana ndako bana onde fo baliesa basalama soki obongisa venir ya bana o te mama tala bana ebele baosalela baparent te lelo eza bakanda baméchant tokola mpe boye papa biso kuta kipa biso te mare abwakisa biso nga kopine nanga mwa akangi na mama bango motema sire bokola bana na yo ti lelo taka na ofandisaka mama nanga na obondela ye mpo na mama na bango moko eza baréalité aboya abiteka pashi so atikanga ngai nde na mema bana na ngai taylor wana na victoria wana nde naza bosi natali kaka nasali kutu journée mobimba libanda tokomi motema moto toza boye mbangu mpo eloni esala ngai natambola na moto mpo nazonga mbangu noki emona bana na ngai mama mpasi ya kobota tobosanaka yango kaka yango tokontinue kobota mpo so tobosana yango te mais tobota asu te ape natuna mama te aba te obosana nalapaka ya dodo abi te obosana yo mona oza na mpasi ya kobota me moto aoseka ma okamama moto aosekanga mpo aninga na yoka mpasi mpo ayebi kobosana mama sire ebengo sire batela bana bapeti bana balikabo nzambe opesa na keno musika te na suki noka wana batela bana o nzambe apesi nde bango nde ya yo bana baleki na biso baya na biso baba na biso mais oyo bimisi nde ya yo keba na raisonner pasteur John lelo oliki na beti makolo de qui pointe à stade de martyr nabi pena Congo epumbwaka nabi pena pasteur John na raison Congo epumbwaka epumbwela sans signer ka mikolo non on va là non salutation na pa bumba asela biso banjela pardon ona matanga mabanga yati naza matanga bato yesu bayokanga mawa ba contribuer na likambo bo contribuer osala ba bolamu ba conseil naza matanga bo moinga ti leo na yepe na bagana naza ka noir tala na main noire main noire ekoti na famille main noire on verra vraiment ce qu'on a likambo ya bomolo lobini
na moi que aux autres c'était Bomolo ma chanteur Bomolo nalinga yo mingi mama donc laissons le temps on est français laissons le temps au temps donc est-ce que mukolo kutana fali obiseni pona no kaka ngana na likam na mono ezali eza était dans le bateau pour bateau toi na bateau be na vie bana ba on a ba vision te tout le monde a encore ba ko loba mais vision ezate comme tout temps tout monde a vivre en opinion na ye azui ma opinion na ya za tonkati na nga ke ndenge ya linga visa ta musu mantia pa linga visa mais ta musu o mandika linga ya ye pour ça na kute na fali ta musu yo penser que non single visa mais o nga no singa fali na yo na ngato e bikanga parce que vision nanga na loba mboite donc c'est senga mkono kuta na fali batuningo lina sailoni ndesco fali oye bango. OK. Merci Mania. Écoute prochainement. Bye. Capage TV. Capage TV. Capage TV.